Abandeko. Napesi bato nyonso mbote bakolanda video oyo. Kari komonanga Clarisse Akwala Bibanata. Ezali na bato oyo bakanisaka ke ezali na bato bavanda na bakenda balongwa na Congo bakenda. E lokola ndenge bango bakenda bango kuna epa bango bakenda baza na mbongo ebele. E biso tokoki kovanda na biso tovanda na biso kaka tranquille tozo calculer ke bango tozo calculer mapangu na bango tozo calculer bandako na bango. Ti tokokoma na ba 55 ans, ti tokokoma na ba 70 ans, 80 kako calculer biloko ya bato oyo babima na kati ya mboka wana. Non, ekoko za ndenge wana te. Awa ezali débat na tie na mesa parce que ezali makambo ezoleka na kati ya Congo. Moto akoki kovanda te baboti ye abotami ka na kati ya moyibi Alain Nkari. Abotami ka na Alain Didier Nkari abotami ka na kati ya moyibi. Abotami ka na kolia ka na bandako ya bato. Alia na 11 rue Lompama kuna bapesa adwa kindoki. 11 rue Lompama kuna kindoki. Alia kaka kuna. Kindoki kumokola. Ya kanisi ke kindoki kole ti akuma escroquer bandaka bato. Akuma escroquer bandaka bato. Jusqu'à ce que akena na 48 ans akena koboma mama na ye. Abomi mama na ye akova na 11 rue mon pays na talangai. Abomi mama na ye. Ameli makila mama na ye. Zona bango. Oba mela makila. Ekula medar. Colonel Oyazali Marin. Mais moyibi. Nde kuna ki Marin oyako sala wana ezaki moyibi. Oya ko yiba maintenant. Mbongo ko détourner mbongo ya Clarisse Akwala. Oyo ezali histoire vraie parce que ba kaye oyo. Yako kina kozwaka mbongo ekomi koloba parce que tango yaki na kozwa mbongo kuna na epa ba locataire à Clarisse Akwala ba ako signé et maintenant sur ekomi na tango oyo bon yo dwi ba mbongo kuna esili to sala ba compte ba kosala te oyo ezali bato oyo momboshi abunji oyo ayokisi bamboshi nyonso tu ya bunji soni ngonga eyembi ke bambosi baliaka michopo ba cannibal bango tozo laksaka bino ba cannibal ya Congo miyibi ya Congo e bana na bango na bakoko na bango bakomona ke toza na bakoko ya miyibi e kotangisama na ba l'école ekula medar sakana bien yoko kansaka ti makambo Clarisse Akwala ozo salo yo ezala ko sakana eko koma film mobimba oyo l'école nyonso tu bakomona ke nde koko na biso azalaka vraiment yibi koko na bino ekula medar tata na bino ekula medar yaya na bino ekula medar azali vraiment yibi tozo awa bozo kamatango lokola jeu yo ekula medar ozo kamataka makambo tozo lobako lokola jeu mais ezali jeté tozo lola bino ke ezali jeté e mbongo ya Clarisse Akwala kaka ndenge yo yibaki yango wana nde ozo bima na kati ba journaux ozo bima na kati ba réseaux sociaux ozo bima na kati ba catalogue ozo bima na kati ba livre parce que oza vraiment yibi ozali vrai escroc ozali vrai criminel ozali cannibal awa tozo sala histoire ya Congo pona koloba ke botala ba criminel oyo bako mela makila bato na 1997 basali ba guerre civile bako mela makila bato histoire ezokenda ekula medar boka sate ti Clarisse Akwala zo sakana Alain Nkari boka sate ti Clarisse Akwala zo sakana bino oyo Grâce Kiala mwasi Alain Nkari botala nenga zo vimba asala téléphone sexe ninga zali wana zali lesbienne o ye Grâce Kiala prophétesse à lokuta ye mota texi pénis ya nazoloba bien pénis a texi pénis ya nani ya Alain Nkari na sa mai yango Grâce Kiala yango bango bako sala ndako ya poids c'est-à-dire bako calculer que Clarisse Akwala vana na poto donc bango bake ko kota
na ndenge na bango moko na kati ya lopango na kati ya ndako ya ce projet ya Clarisse Akwala. C'est-à-dire Clarisse Akwala akosala ba misala awa boye pona kofuta ndako na ye. Asisi kofuta ndako na ye bato bakoma kota kuna ezali nani grâce qui a la prophétesse a lokuta lesbienne oyo lesbienne sala ki lesbienne na yo epa na yo moko. Mosala ki lesbienne na kombo ya Clarisse Akwala te na kati ya ndako ya Clarisse Akwala te na kati ya lopango ya Clarisse Akwala te. Sujet ne ezali nde wana. Bango ba yiko sala poids, ba yiko sala ndako a poids. Bango ba yebi que Clarisse Akwala va na poto. Et maintenant siko le kola Clarisse Akwala va na l'Allemagne, biso to ko sala ndako a poids na lobi lo kuta na yo grâce kiala. Grâce kiala yo zali lesbienne. Yo zali wana otekisa penis ya Lenkari. Et awa siko mokili mobimba histoire na bino ko kota na kati ba réseaux sociaux. Ezo kota na kati ba catalogue. Ezo kota siko ekozala livre mobimba bana bakotanga na kati ya l'école. Bozo sakana kanani. Bino bozo sakana kana mbongo Clarisse Akwala. Bino ro kasaka ti Clarisse Akwala zo sakana. Te nazo sakana te. Boko kota penza na kati ya catalogue. Boko kota na kati ya livre. Bokenda kotuna ba vampiro nga na kangaki awa boy. Ba kota na kati ya catalogue. Lucien Ivutui oyo azali complice na nani? Azali complice na Ekula Medar. Ye oyo pe akanga ba âme. Lucien Ivutui ba muyibi bango ngoyo. Oyo akovana na kati ya lopango ya Clarisse Akwala na so projet oyo bazo sala misala mabe. Bango nyonso tu bakokota na kati ya catalogue bango ngoyo. Alain Nkari oyo ale mama na ye na 2018 ale mama na ye na kati ya lopango ya Clarisse Akwala ya Comus oyo ezali histoire vraie. Et aussi to lakisi bino déjà temple na bango makila o bango bako mela makila. C'est-à-dire na Comus na Mukondo bango bazana temple kuna oyo gardien du temple na bango komona ye Lucie Tombe. Ndena Lucie Tombe wana na grâce kiala o bango ba bomi mama oyo akovana na 11 rue mon pays. Mama ya Alain Nkari oyo azape na bana mususu ba Nkari mususu pe bazali mais moto ya lia mama ngo yango yo komona ye Alain DJ Nkari yango oyo ezali histoire vraie temple na bango pe ezali e bazo kota na kati ya ba catalogue bazo kota na kati ya ba réseaux sociaux bazo kota na kati ya ba livre e kozala histoire vraie moyibi mususu angoyo oyo akenda kozwa mbongo na 125 rue Bonza akanisi que ya le mama na ye pona atika na biloko mama na ye maintenant alobi que asala ndenge ya salaki na mama na ye asala ngona Clarisse Akwala na bilo kuta na yo Alain Nkari botala mino ba Dracula oyo azanango botala mino ba Dracula mino ya ba Dracula ebimi mino ba Dracula ebimi ya ba vampire bato ba sucer que makila bato ba sala ki cannibalisme. Nouvel horizon a yembi. Alobi ba Congo baliaka maboko. Ba vili baliaka mo Congo. Na yebsaka bino nini? André Rodriguez Luemba alias Tete de Bigos. Ba ndoki bango wana. Ezali kaka même réseau na Lucie Tombe. Bango ngoyo. Otongwati bango. Bazali ko ngwata mandenge bazali wana. Oyo bakisi oyo avant nani bango tango bango basali bakisi oyo ni o bango bayiko sala vidéo balibolo kwa to so sali Clarisse Akwala bakisi maintenant to laksa Clarisse Akwala que to zala kati ndako na ye bongo Clarisse Akwala ndima bakisi na bango ngoyo bakisi na bango lokuta bakisi na bango imaginaire o bazala ngona kati ba bongo na bango ba reptilien ba bongo na bango ba petit gris wana o bango bazala ngo bakanisi que ngandenge na mwana kati awa boye na ko sala ba misala ale ye moto moyibi o babengi Didier Alain Nkari ako sala nga bakisi pona nga na ndima ke vanda kana kati ndako na lobi lokuta na yo Alain Nkari Didier na mwasi na yo lesbienne na penis na yo o basi ba kena ko teka na sa mai wana bo bimanga na kati lopango ngala sala esclave na biloto na sala bambongo awa boye pona yo akokota nga na kati lopango bo bimanga na kati o bakisi yango Didier Alain Nkari yango yo mwana binjula botala mutu o mutu aba so bino boyeba kate ke bato bazaka ba hybride boyeba bango na ba mutu botala forme ba mutu botala forme ba mutu ya ba mutu
boko tala pe forme oyo ya mino boko mona que bazali ba hybride bazali bana oyo bakena ko jwa bango na se na monde na deuxième monde bango ngou oyo kula medar capitaine marin bango basala na ba sirène des eaux bango basala na ba cimetière donc ye oyo boye champion ko boma bato ayaka oboma ndekone awa pona ko joba galon abomi kumu donc kumu azo bete ba fimbo kumu azo betake ba fimbo ya kosakana te aye ko lia lisu bana mapasa awa bana mapasa ngo bazo betake ba fimbo donc kumu na peya oyo ayi ko lia awa boye bazo bete ba fimbo ndenga zali wana azo ami beta maka ba fimbo moyete ba fimbo oyo bana mapasa bazo betaka ye botala moto asuseke makila bato botala ye bien bango wana nde réseau oyo kaka même réseau na Lucien Ivutuyi même réseau na Urbain Bemba même réseau na Grâce Kiala Sirène des eaux na Mimi na Alain Didier Nkari oyo Alain Didier Nkari na Kiala Grâce botala awa ndenge Kiala Grâce azaki moke mais donc botala siko ndenge nini asa koma sikoyo tanga bani misala mabe ko tekisa ba sexe na se amayi botala siko ndenge nini akomi botala siko Grâce Kiala ndenge akomi parce que awa sa texi penis a mobali akomi siko lesbienne donc akomi siko sirène des eaux yango Grâce Kiala et tango bango ba bomi mama ya Alain Nkari na wenze na 64 rue Sainte-Anne wana ba bengani bango ba iko kenda sikoyo na ba Congo bako bata makuna na ba Congo tango bango ba sali crime wana esili bake ko bata mana ba Congo na quartier ya Nimi quartier Nimi kuna bake ko bata makuna ba vandi kuna bote après ba bengani bango kuna na botutu nyonso tu oyo bango ba mela makila ko assassiner mama Alain Nkari ba iko yaka siko na rond-point mungali ba bengani bango ba ke na rue Sibiti ba bengani bango niyo bango balobi ba ko sala ndaka po pa Clarisse Akwala na lobi lokuta na bango bo bimanga na kati ya lupango ba biminga na kati ya lupango ba ke siko na Mukondo e bana na bango ba kota na kati na l'école ya Mukondo ya HP donc nazolo ba l'école ya Mukondo ya HP botala Alain Nkari a cannibal na mwasio ba bengi Grâce Kiala bana na bango bazo kota kuna bino boyebaka ke na ba l'école ba pesa ka pe bana bondoki donc ba parents boyebaka ke na ba l'école ba pesa ka pe bana bondoki na bana mususu oyo ezali histoire vraie tozo yebisa bino parce que nga moko nazali victime ya Grâce Kiala na Alain Nkari na Lucien Ivutuyi na Ekula Medar nazoloba awa en tant que victime nazoloba awa en tant que victime maintenant que c'est la victime elingi oloba te ko ozali faible non botuna bata ba diaspora combien de fois Grâce Kiala asa sala ba téléphone sexe na bango akosa que azo sala azali prophétesse nde ya sexologie yemo kwa zolo ba ke ya sala sexologie donc Grâce Kiala yango sirène des eaux oya tekisa penis ya Nkari na se amai o ezali histoire vraie ezo kota na kati ba catalogue ezo kota na kati ba livre ezo kota na kati ba réseaux sociaux ba kena mba Clarisse Akwala ba ko kanisa ke ekosila te boko kota na kati ba livre ekosila te ezo kenda mokili mobimba botala awa ndenge nini Grâce Kiala na Alain Nkari ndenge nini bazo yiba téléphone ba mega oyo eza cop bozo mona fil oyo ezali pona ko yiba téléphone ezali cop ibango basala ngo na bato oyo oyo ezali cop na bango oyo bango basala devant le pango ya Clarisse Akwala c'est-à-dire na ndako oyo bango bakoti ya Clarisse Akwala ezali ya cop e bakoti na kati wana bakomi kosala cop na bango badwi cop oyo batie bango téléphone
o bango batekisa ba méga devant le pango ya Clarisse Akwala awa eza na soproji na rond-point Mazala MTN bazo yiba awa MTN bazo tekisa kaka na devant le pango ya Clarisse Akwala wana escroquerie o ya Congo yangoyo. Maintenant boko mona mwasi oyo ayi asombi ba méga maintenant ko surfe wana azana telefone ya vani wana taxi wana eyi ko gare wana nani azo enkese mbongo ezali nani ezali Alain Nkari azo sala ngo na nini na motoki ya Clarisse Akwala. Donc taxi wana ya ko gare ke wana ekufuta ke mbongo mwasi wana ko sala ba internet wana akufuta mbongo ndako kuda ya koti ya monjato afuta couronte afuta maite akansi Clarisse Akwala azali esclave na ye oyo ye lokola ya boma mama na ye ako boma siko Clarisse Akwala na lobilo kuta na yo etango abondi ndako kuna ya commus nie ba yuko mwana siko temple oyo azala ngo depuis 1997 oyo azana temple wana oyo ezali histoire vraie, c'est-à-dire réseau mobimba ebimi na polele ebimi na poisa azali kaka ye moko te bazali ebele na réseau bakenomela makila na commus kuna bazali ebele ndako angwango o bamba omela makila na Lucie Tombe temple angwango o to casser o to yuko découvrir maintenant temple bamba omela makila depuis 1997 maka o ezali Congo cannibalisme o ba yebi na Nouvel Horizon yango yoti cannibalisme oyo Luambo Makiadi ya yemba yango yo alebo teksa mishuna bato table zana kati wa o bamba teksa mishuna bato oyo zando na bango ya butu ezalaki na kati ya lopango ya Clarisse Akwala oyo ezali histoire vraie ezali te bazo kosela moto makamu non angwana tozo loba ke yo Alain Nkari o loba ke osali radio ya vérité non maintenant loba vérité na yo sala ba vidéo okendaki ko jambongo na 125 ribonza te okendaki te yo ekula medar oyaka ko boma ndeko na France te oyaka kate yo yiko boma bana mapasa awa na Denise Akwala maintenant bo sala ba vidéo soka za lokuta bomoni ko bokumo kanga ba good bomoni ko moyibi na bino sikoyo ko bima sikoyo na mpolele na mpoisa yango Lucie oyo akovanda na kati ya temple wana oyo bazosaki cannibalisme yango yo Lucie Tombe azali wana na internet tombe c'est-à-dire okomi Lucie Tombe alias Lucifer ya mwasi yango yo. Donc réseau mobimba ezali ya kongbatama réseau mobimba ezali ya kongbatama bango yango yo histoire vraie oyo ezoleka na kati ya Congo mimi yango yo o réseau ya Alain DJ Nkari na Grace Kiala mimi awuti na est ya RDC kuna pa ba guerre ezalaka donc ayebi déjà makama makila akimi kuna pona nini eza lokola Denise Akwala ako changer ke ba hôpital boete mama na ya yaka ko initier awa na kati Allemagne awa pona teka ba am parce que mama na yako sala na hôpital général donc ayiko initier ayaka ko bloquer ke ba amanga na mindele awa donc mimi oyo awuta na RDC kuna na est kuna ayema kama komela makila ba Dracula ba vampire bango angoyo ba Dracula na ba vampire bango angoyo réseau na bango oya trafic humain ya komela makila bato ya ko bomaka bato ya ko sala ki cannibalisme ya ko sala ki vampirisme bango angoyo boyeba bango na ba meshi na bango Grace Kiala yango Grace Kiala sirène des eaux awa tozo loba wa bakomi ko kangaka ba Facebook na bango na lobilo kutala bino bo kanga ba Facebook na bino te bo loba mokili mobimbia yoka bino piso bo lobi ke eza vérité te bo loba na ba l'école ba ko lakisaka bino maintenant ba ko lakisaka bino na ba jardin d'enfants ba ko lakisaka bota la famille oyo eza moyibi embela makila e bino moto ko baby saka réputation en Congo awa siko ba ko lakisa bino na ba l'école famille ekula medar yangoyo moto amela makila Franck ekula Martial ekula Roseline ekula yango bobimi na mpolele bobimi na mpoisa
ndeko na bino ako baby sa réputation na bino abekula bino bo wuta kuna na Afrique de l'Ouest bo wuta kuna na Afrique de l'Ouest bozaki ba esclave o ba teksa bino na Congo bo bimi na mpolele bo bimi na mpwasa ba ndoki ba cannibal